musala nzambe bandimaka ete na oyo azoteya oyo azosakola oyo azobondela mpona bato me na oyo azosala pratique na ye nde yango nakoyebaka moto aza musala nzambe. Je crois soki otamboli okomona ke so moto azoteya makambo azoteya yango mpe azosala wana bokoloba oui mais soki te so bomoni bokeseniseke eza yango te ya kovanda nga na yo tomoni ke moto oyo makambo azosala aza mosali na nzambe te komona ke moto oyo makambo azoloba bafait oyo ezomonana non on ne peut pas faire confiance. Mais comment vous arrivez à comprendre ou nous faire comprendre qu'il y a quand même des gens qui continuent à faire confiance? Pasteur oyo amipesi kombo ya pasteur aza différent na pasteur oyo aza baptisé na Saint-Esprit. Pasteur oyo aza baptisé na Saint-Esprit akosala babutaka te. Parce que d'abord conscience na ye ezoyebisa ke likambo eza mabe na kobungisa bato. Mais pasteur oyo azosala mwa baloyenge na ye kombo église na yo yangai mon nom loue l'Éternel. Te kombo bo signer papier cadastral ya parcelle wana. Mon nom loue l'Éternel. Kombo da wana. Mon nom loue l'Éternel. Kombo eza na mikanda yango wana. Mais kombo yango ifezala. Soki lelo nzamba bengi yo et que ndenge ezala kaka libote koti désordre to souhaiter te frère na yo oya musicien aya lobi o lupango ndeko nanga. Oh, te exemple. Vous avez un problème dans Noël. Te. C'est qu'on dit. Et puis moi c'est notre pasteur. Comment vous réagissez quand vous regardez la télé bomoni bandeko misusu o pe bazo swana menanzela ya ba réseau na TV dans au vendre ça te dit quoi? Oui, en tout cas et ça la biso et sengoté. Si tu es pas na biso c'est vraiment interdit. Interdit vraiment comme un musicien chrétien tellement akinde koloba mabe contre yaya ton de connait na télévision non kunezali place mo ya ba compte rendre te biso za na Bible to za na ba mikolo okoye pa na bango to bengi pe mukolo wana no ko sala boye te. Yo pe okoza pe muninga sala album sombi somba pe album bandeko. Oui, pour nous encourager. Net pasteur Denis Lessé ça l'appelle album Rosomba. Oh. Dans le studio. Mais il y a le camerounais Denis Lessé ça ni. Non. Yo ndenyo yebike za problème te na lobby. Oh non, les informations de opé ça en un studio de ça l'album né pétage. Au so yogi extrait. Na yebike banda kala, banda époque ya tata Mobutu na bondela kapona mboka oyo. Na yemba banzembo pona mboka oyo ezaki lokola losambo. Nzambe tata batela ekolo. À l'époque batela Zaïre, lelo eza batela Congo. Nkolo simba mboka na biso. Simba bika mboka na biso na ngonga oto sali yawe, maya miso ezali kolela. Bana bazotanga na ngamu mususu. Na kote mususu ya esi bana bazokota bakelasi te pona bitumba. Pasi ekoti na kati na mitema na biso. Cette fois-ci nzambe tomona loboko na yo, yokela biso mawa. Toi na poso tia kimia na mboka na biso na kolela o ekoti kukufa o ekoti nzambe. Spectateurs, je l'ai dit dans cette émission, au début de cette émission, que nous recevons le président de la MCC. Avec lui, il y a trop à dire. Avec lui, c'est l'actualité. Avec lui, c'est ces déplacements que nous avons eu à effectuer. Il est déjà là. Je vais devoir me lever pour l'accueillir dans cette émission. Avec lui, vous savez comment ça se passe. C'est soit on danse, soit on parle, soit on chante. Et j'ai le plaisir de recevoir une fois de plus frère Patrice. Oui. Bonjour et bon dimanche. Merci, bonjour. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien, super bien. bien. Très bien. Très bien. Oui, ça va, au-delà. Nous allons... Oh, au-delà. Ça me fait plaisir de vous recevoir une fois de plus. Après un bon moment de silence, d'absence. Bienvenue dans cette émission. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'était pas sur place, mais bon, avant peut-être la première question, peut-être un message dans Bandegonion sur Bazolanda, tous les téléspectateurs. Oui, vraiment. Dans Pessibino, bon dimanche, place Bozali. Et l'autre Zana Bino, en face, il y a Moutamayele. Moi, je suis Mayele. Invité Bisso. Sur ça, l'émission, il faut Mayele. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que Mayele. Parce que Moutamayemba, non, Fouazani. Koyemba, oui. Mayele Payzali à Koyemba, il fait ça là. Parce que vous êtes président. Oui. Ouais.
Voilà, ça c'est juste un début. Merci. Un début. Alors, j'aimerais quand même déjà commencer. Sinon, ça va, les activités, tout va bien? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur au contrôle comme d'habitude. Ça va, ça va. Ça va. Alors, on va pas tarder, on va prendre l'actualité. C'était ces déplacements, AMCC, Kinshasa, AMCC, Okatanga, AMCC Bukavu, AMCC Likasi, AMCC Kolwezi. Bref, on a été en déplacement. Les lots Zongi. C'est vrai que je pouvais en parler avec beaucoup de détails. Oui. Mais moi, je suis échappé pour mon président et moi, d'abord, Solana, artiste. Alors, c'est quoi déjà la MCC pour commencer? Oui, l'AMCC, d'abord je commence par saluer tous les membres de l'AMCC, les musiciens chrétiens. En fait, l'AMCC, c'est une corporation, c'est une association de tous les musiciens chrétiens du Congo, où nous avons, par la grâce de Dieu, les bâtons de commandement pour pouvoir encadrer un peu et puis, si je peux dire, orienter les visions de certains leaders, parce que c'est une association où il y a plusieurs leaders. Et vous savez, aujourd'hui, encadrer un leader, ce n'est pas du tout facile. Voilà, c'est ça, l'AMCC. Alors, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, quand on dit de musiciens chrétiens, congolais, hein, dans l'ensemble du Congo, est-ce qu'on peut se dire, Lelo, Bandego, Nyonso, ils adhèrent dans cette vision? Artistes musiciens chrétiens au Congo. En fait, ce qu'on a déjà musiciens chrétiens d'office aux anakata AMCC. Alors maintenant, il faut qu'on AMCC maintenant au pousse à tout moment pour oyeba règlement intérieur na biso to fonctionner en mais ce que za musika et vous la passer pour yeba. Et il est vrai que mutunyo sauté aza na facilité ya ko adhérer vision ya AMCC parce que ezana ba oyo ba yeko yembela vraiment nzambe ba sala nzambe eza pena ba oyo moneke oyo ayeko yemba na yepo soka yembi kuna banze mususu pa faire yeba na te alors na ki na facilité ya nzambe po mutunyo sana posa nzambe bazali pe nde bango na tozo gérer bango malembe ti bayeba ke na AMCC eza na ba règlement eza na ba principe au Bible ezopesa biso po toyeba ko maintenir vision ya koyembela nzambe vraiment. Voilà. Alors une petite histoire, d'où est venue cette idée? Comment AMCC s'est créé? En fait, AMCC ezaki likanisi ya bandeko na biso si batika biso bakenda auprès du père ndeko Charles Mumbaya na papa Kabachi bamosusu baza vivant papa Buloba bazaki ebele ndeko na biso Paul Balenza bango bamosusu baza na Suisse baza un peu partout tosolaka na bango. Voilà, basanganaki komona ke musala bazosala ezondimama vraiment na bato nyonso. Alors au lieu travailler en ordre dispersé babino tozala ensemble alors tocha makanisi sika moko tosala mwa badiscipline moko esengeli pour être association na biso ezala na lokumu na yango. Je crois que c'était ça. Alors, on quitte Kinshasa, on évolue. Est-ce que dans l'ensemble, Lelo, en tant que président, vous avez une estimation, une idée de combien vous êtes à MCC? Gloire à Dieu. Je crois, de combien je suis là, je crois, et que pas fait papimbo, n'est observé, n'est natali, dans mon cousin, mais pour moi, en fait, naloba chaque fois ndé naloba kama mukolo ya investiture ngai batutsu batuna kingai ke Patrice, frère Patrice, président, mais apparemment oza ne sengote mais biso toza ne sengote batio président. Je leur ai dit oui, c'est vrai. Bino bozo c'est pas parce que bozu mutu ya choix na bino, mais pour moi je trouve ça c'est un fardeau. Nazo mona lokola ke nazana bino nyonso na mapeka nanga notambola soki na tcheka kaboui batu nyonso bokwei. Donc c'est facile pour na bino koloba Patrice Ngoyi Msoko président ya AMCC, mais kene nango mpe fungola ngo lobaka ke
Patrice Ngoï Moussoko, président de la République des musiciens chrétiens du Congo. Vous voyez combien ça pèse, les facilités. Donc c'est ça. Et toi, on a posé il y a prière. Voilà. L'effectif Bogos à combien? Pour aller là, au Congo, en tout cas, on est dans plus de 40 000 musiciens chrétiens. Sans compter, l'émission. Et dans l'AMCC, il n'y a pas de genre affiliation, cotisation? Oui, oui. Normalement, chaque association, ils ont vivre dans la cotisation. Chaque cotisation, ils ont fouillé moins de nombre de cotisants. Oui. Mais là, tout, on a cotisé, on a cotisé. Donc on le voit. On va Camerounais à la carte. Tu bandit, on est là à lever les rideaux. Pour le retour de la paix, Nanyo, est-ce qu'il y a cotisé? Oui, Bazali, cotisé, Bazali. On va gagner. On va gagner, on va cotiser après quand ça tourne. Non, ils ont une opportunité, Mingezali. C'est vraiment, ils ont structure d'abord reconnue par l'État. Voilà, donc ma caméra tout ça là, l'État là de la ronde des prêts, qu'on gagne Ezali, bazo bénéficier d'un encadrement, d'un puits n'abisso, ils ont même pour baper ça y est visa, Ezali et parfois, na pour sa lettre n'abisso. Ok. Oui, vraiment bazan a avantage belé. Comme aux anabisso à tout moment, mais moi qu'on dévoiler ma secret. Voilà, alors on va se rendre à Lubumbashi. Je rappelle qu'à Lubumbashi, on s'est retrouvé dans une délégation de plus de 40 personnes. Oui. Artistes, musiciens, et il faut dire aussi bonjour et bon dimanche à Mamie Lela, qui faisait partie de la délégation. On arrive à Lubumbashi, on retrouve Bandekom Soussou, Baoutaki Bukavu, Bandekom Soussou, Baouti Likasi, les gens qui sont venus de partout parce qu'il y avait la présence de l'AMCC Kinshasa, qui a été reçu par l'AMCC du Haut-Katanga, à Lubumbashi. Ces organisations, est-ce que représentation à AMCC, ils ont la province Nyonso, oui, ou ils ont la Automoni à Lubumbashi? Au fait, programme Wana Isaki, programme d'abord Vision, il y a président national que je suis. Pour Sarangé Zalaki, pour ça la célébration, moko makasi na ba musicien nyonso chrétien ya Okatanga, parce que na découvrir ba talent et belé zalikuna, comme on a même que zana ba quelques banzembo mususu toyoka ka wana Kishasa na découvrir que utaikuna. Alors je me dit que tu organiser journée moko munene na Okatanga, précisément dans Lubumbashi, on a découvrir vraiment toyoka. Alors sur place Vision et comme sous Moulai, comme on a que na cause alanga mon côté, il faut tous à chaque province représentation moko ya artiste moko pour na sa province na cadre AMCC. Nde tozaki mona ba province presque nyos tozaki représenter wana mena Kinshasa, tozupe ba grande figure ya Kinshasa de tokelenge na bango kuna pour tout ça la musala wana. Donc c'était vraiment vision ya AMCC. Satisfait du rendement du séjour? Oui, vraiment, j'ai dit gloire à Dieu na Erio moko mona na mono zako sepela mingi obini na ba bina moko. Yom to benanga na podium. Oui. Mais oui. Moi-même, c'est que lui, mais pourquoi au Kati avant fallait faire papier à Bina, pensa à Bina. Donc, et ça là qui est Sengo. Au moins, il y a ce qu'on invité Moutou à la disposition. Oui, oui. Il y a invité Kingaï, na yé, tant au benga na Bina na podium, na saliango. T'es au sali en tout cas. Oui, il y a ce qu'on invité Moutou à la réciproque. Oui, merci. Dans le lot, on a invité. Oh. T'es na tout, ni na lobby na le logoté. Mais pour la limite au banc avant, na lobby, tant que vous invité, na marambo senga na sala, na sala ou non? Au sala. Attends, on a invité. Est-ce que jusque là, sengyo sale loko? C'est nanti. Ah ok. Et dans la langue on rentre dans ça. T'es oh. Soko sengi na ko pone loko sengi po. Est-ce qu'il y a pona qui? Nous sommes théâtre. Alors j'aimerais bien que nous puissions donner l'occasion à nos téléspectateurs. Ils vont regarder, voir un peu ce qu'a été l'ambiance à Lubumbashi. Ces petits condensés, c'est juste pour vous donner une idée. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour la suite de cette émission Beyond Music. Alors, un commentaire. On a retrouvé, on a passé de bons moments. Il y avait maire de la ville, Oyambagi Bissopé bien, merci Naé. Et puis le premier citoyen à Okatanga, le gouverneur Jacques Yaboula.
Katoué qui a accepté de partager un repas avec nous. Commentaire? Oui, vraiment, c'est comme te promettais qui on avait promis. J'ai dit grand merci au premier citoyen du Haut-Katanga, monsieur le gouverneur, et puis la maire de la ville aussi. Vraiment, Malaxi Penza hospitalité moko oye marqué biso. Topesi bango merci mingi, mingi vraiment. Et voilà, je manque de mots, mais etikali gravé na mituna biso. Comme on a que bazo reconnaître présence à Bassali et Nzambe, surtout pas à son excellence monsieur le gouverneur, ko partager repas na yena biso et geste ya makasi ya sali kiti na ye alobité ye encore ko fanda te liboso Bassali et Nzambe pe atike biso esika wana pe to pesi yango epa na frère papi ya fanda geste wana vraiment il touché biso mingi komi kitsa ya bongo. Banda toye tozo pesa merci mingi pa Nzambe pe ko pambola ye mingi Nzambe abatela ye mingi abatela entourage na ye abatela musala na ye nebike misala nyonso ya mukilo bitumba ezangaka te Nzambe abundela ye mingi. Amen. C'est ça, merci. Alors, nous t'attendons déjà ici. Hein. J'espère que déjà dans 2 jours, il y aura le Popo qui va jouer. Courage à vous déjà. Donc, monsieur le gouverneur, ne vous en faites pas. Bishop Eto Yambo Awa. Alors, il faut dire aussi qu'il y a eu la présence de l'ECAD. Il faut dire un grand merci au révérend évêque Luc Yumba, mon abouté. Ah voilà. Un grand merci pour tout. On a déjà gêné. 14 heures. Alors, c'était quoi ces affinités ou encore cette collaboration avec cette église? Oui, grand merci encore, comme vous venez de le dire, à l'église SCAD, Oyo Mutambu ici ezali avec Luc Yumba Mwana Bouté, ensemble na ba collaborateurs, papa Christian, papa Bruno, dans l'ombre. Vraiment collaboration eza makasi. En fait, j'ai été invité une fois et Panabango. Alors, quand Nzamba 5-6 bisombala moko. Et na vision onko la pesaki de évêque Ayambi abinga na zawana na église pour na koyeba ko accompagner bino na musala no sobo salao. Donc vraiment grand merci et pas na bango. Pe nazo kolobalisus parce que kuna loba qui ont déjà comme on a que évêque Luc Yumba Monabouté yé azaki désigné étant conseiller spécial il y a AMCC na Haut-Katanga. Déjà Moussale Bandi ba musicien nyos bazo kende pa na ye pour na ko revoir surtout comité il y a Haut-Katanga parce que ba mususu ba yeba kité nini penza Moussale zeko sala makuna. Alors to pesa qui est ordonnance on a signé qui pour être ayeba ko exercer fonctionnaire ko yeba que s'il y a un problème na Haut-Katanga le niveau ya AMCC je crois un mot na ye ezo peser mingi même l'autorité ba yokela ye ba considérer ye comme on a que s'il y a un problème ba ko benga ye pe ko bon c'est le cambouana mbala moko poto lingi vraiment changement pena même mentalité et ça le niveau ya jeunesse chrétienne ya Haut-Katanga. Voilà, c'est ça. Voilà, j'en profiterai pour dire un grand merci à toute l'organisation, surtout pour la sécurité. Il faut dire la sécurité et tout ce qui va avec. On a été bien reçus, bien accueillis. Nous avons passé des très bons moments. Merci Nabino et ça nous va droit au cœur. Alors, on va clôturer cette page de la MCC, mais avant de clôturer, prochaine étape, est-ce qu'il y a déjà un programme où Bandeko Bazolanda, Bazapé a besoin, il y a frère Patrice dans la délégation AMCC par exemple, na Goma, na Bukavu, na Kikwit, na Bulungu, na Idiofa, na Maïndombe, bref, partout, na Mbujimaï, Kananga, Congo central, Awa, ceux qui ont besoin de vous, est-ce que, faudra dire aujourd'hui que la porte est ouverte à Bandeko Nyos? Exactement, tourner au DGC et Bandi, Nzamba Sungi que tozu vraiment ba partenaire moko ya kitoko ya makasi pona AMCC en attendant ba OP balingi ko sangana na biso vraiment boza le bienvenu tokende kikuto Nzamba funguli pe porte moko ya kitoko pona mwana na biso Pichu Mwanza voilà
bandeko basepeli coproduire vraiment album na ye oeza kobima. Donc AMCC il faut lamuka. Alors so bozana posa na biso boya na direction, je crois boyebi direction na biso place neto kutanaka. Bobengi même na téléphone, bozana numéro de téléphone, boye baba programme ndenge ezokeni parce que après wana il faut to quelque part eza entre Kasai oriental ou bien tozala na Congo central. Ti toya ko atterrir na na capitale penza bolamuka bande ko so benga na étranger na Europe. OK. Président metomoni mais bino botiki biso non tana bino ko ya to boité mais tant bozo ya pe bosala tout bo se présentaka. Tant bozo voyager boye bosuki kana famille ozongi na yo to ya ko yoka ke mission chrétien oyaki mais ozongi te biso toza bomoko. Toza bomoko so boye pe bo se présenter que bozali awa to ko tcha na liste ce qui programme ezali nzamba na posa bato ba yoka lo yembo zo yemba wana toza na posa nango po édifier même nga pe édifier ngai. Voilà, je crois c'est ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en faisant partie de AMCC on bénéficie d'office il y a featuring na yande comme na l'autre na AMCC ou bien on ne sait jamais. Non, au fait, il faut nanto solo la bien. To solo la très bien, ce qui bouillait, to solo li makamba featuring wana po ezana ba featuring mususu to sala. O sala ngo kaka pose succès mais réussite ezate. Réussite ezate po ezana ba musicien mususu bazia o sala ba featuring te. Par exemple, ce qui témoignage ne si beba déjà. Tant yo ke sala featuring na ye ba komo zo pendenge moko na ye. OK. Donc côté vraiment to landela moi mukia moi ke yo moko na producteur na yo botia mutu makasi po producteur azo viser mbongo. Azo mbongo mais azo talika ma témoignage na yo te. Mais ce qui était na biso to ko que non na ye sikote. So sali featuring na yo koma no lokola ndeke likolo. Mais featuring na biso ezata ngozo sala na mutu ya bien OP aza ko mema yo vraiment likolo na makama mulimo pe na ya social les autres ne peut bien. Donc biso total la peine succès te mais total la réussite. Parce que diable appelle ça appelle succès mais réussite appelle ça raté. Et pas nzambe za succès na réussite. Josué 1:8. Amen. Voilà. Alors, Frère Patrice, on a l'occasion de vous avoir aujourd'hui. On va un peu clore le dossier MCC. Lélo, je voulais qu'on en profite aussi, na savoir nayo, tomeka côté yama, to zoape moi et loko o tokoki go bomba. On est dimanche. Merci de nous avoir honorés d'être sur ce plateau. D'entrée de jeu, comment reconnaître un bon serviteur de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire. Moi, j'aime quand on dit mon peuple périt par manque de connaissances. Comment reconnaître un bon serviteur de Dieu? Il y en a tellement nombreux aujourd'hui. Et c'est devenu tellement facile d'appeler pasteur. C'est devenu tellement facile d'appeler frère. C'est tellement facile aujourd'hui d'appeler Moye Minanzambe. Comment reconnaître? Comment nous aider, nous chrétiens, à pouvoir faire confiance ou reconnaître où on va? Merci beaucoup, frère Papi. Tanaloba que naza devant Moutamayele, yo moko comprendre ngote mais eza pena bongo. O souci no sala ke mission yo za raposa bato ba bika. Na ke na ye voyage oyo mbali buso mais na découvrir azana droiture moko ko lega pe ata ya certains soi-disant pasteurs. Tana tambolina fait Papi. Au fait, réponse est vraiment simple. Biso tondimaka nzete na makasa na ngote po ezolakisa na nzete ya manga. Nzete ya manga tondimango na mbuma na ngo. Mbuma. Biso na église eza bongo. C'est-à-dire tondimaka pasteur na oyo azoteya te mais na oyo azosala. Je crois réponse eza mokuse pe clair ka yango wana koyeba ke musala nzambe bandimaka ete na oyo azoteya oyo azosakola oyo azobondela mpona bato mais na oyo azosala pratique na ye. De yango koyeba ke mutu aza musala nzambe. Je crois soki otamboli okomona ke so mutu azoteya makambo azoteya yango pe azosala wana bokolo ba oui mais soki te so bomoni bokeseni seke eza yango te. Alors devons-nous nous dire aujourd'hui que nous chrétiens sommes, j'utilise cet adjectif, sommes devenus naïfs. Comment tu réagis? Yarouva nangana yo to monique muto yo makambo sala na musala nzambe te. Komona que muto yo makambo loba.
bah fait monana. Non, on ne peut pas faire confiance. Mais comment vous arrivez à comprendre ou nous faire comprendre qu'il y a quand même des gens qui continuent à faire confiance? Et pas à Batwa Bongo, mais dans le milieu na bino. Est-ce qu'on doit se dire le chrétien est devenu naïf? Les chrétiens, Azasu Nesika Okendete, Monique Sambeli Asuki, Atamboli Beglise Belé Asuki, Yangwa Vandine Kakawana? Ou comment vous expliquez ça? Gloire à Dieu. C'est difficile à tout expliquer, mais dans mon coup, c'est que les chrétiens naïfs existent. Oui, existent. Et Zande, en fait, je peux dire quoi? Voilà. Clairement pour comprendre que pasteur, où il y a mis Pessi comme pasteur, il différent d'un pasteur où il y a baptisé dans le Saint-Esprit. Pasteur où il y a baptisé dans le Saint-Esprit, à cause de la babouté. Parce que d'abord, conscience na Yesu, c'est que likambo eza mabe na kubungisa bato. Mais pasteur où il y a la moi ba lo yenge na ye po fa papi ko bota pe moi no pese comme pasteur. Même yo le lobby que mission nanga comme nanga pasteur papi. Mais baobengo ka kombo, baobengo eza kombo. Alors pasteur ozulu ba pasteur, est-ce que baza pena ba pasteur oyo baza baptisé dans Saint-Esprit? Ou bien ba pasteur ka ya kombo kombo kaka po azana musala ko sala te amoni. Parce que mikolo baptême na bango biso to sala te, to yeba pété bazwa baptême wapi. Comment to yeba so ka baptisé dans Saint-Esprit? Oui. Boko yeba ye à partir ya droiture na ye. Droiture na ye, hein, koloba na ye. Au moment où il y a baptisé dans le Saint-Esprit, parce que Saint-Esprit, a même abisso que moi ba retenu dans ma kamozo ba, hein, Bible lobi pideur, pideur. Dans 1 Corinthiens 10, 23, ce que tali ezoloba que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Place où on c'est-à-dire, na koki pe ko bima a wa torse ni na ye ko fanda, ne ba mususu ba fanda ka torse ni. Oui, ils ont permis, mais est-ce que c'est utile? Na kuki kuya, na fandi, excusez-moi, pantalon isate, na fandi kabungu, na kilote. Oui, c'est permis, mais est-ce que ça édifie? Donc, Moussal Nanzambe, aza oyo, azo salamakambo, isa utile, mais isa édifiant. Et puis, dans 24, verset 24, il dit que chacun ne vise pas son propre intérêt, mais celui d'autrui. C'est-à-dire quoi? Et là, on a ça, pour nanga moko na ko salango. Mais son ateli pour l'intérêt ya papi mbo mazawana. Est-ce que ils ont scandalisé yete? Ah te natika. C'est-à-dire non tal intérêt yanga pa matemi na ya yope. Alors un pasteur oyo azoko respecter ba norme wana te na lobby. Bon, parfois pasteur yangaliema, mais azaya bandalte, azaya lolate. Donc, côté de la qu'un chrétien naïf peut exister. Parce qu'un chrétien, il est habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est naïf. Et là, c'est que le pasteur a cause de un fan club. On a un fan club. Il a un bango. A cause de la kende talanga tatawana. Azana mbongo belé, azana bibon wabon. Na opesa ye moi li sakoli. Où est Dieu en ce moment? C'est là où moi je me pose la question aussi. Oui. Pendant que nous crions matin, midi, soir, pendant que nous souffrons, pendant qu'en ce net moment, j'aimerais bien le dire ici à la télé, on est en train de crier tout le jour et fort, le pays est agressé, pendant que le peuple est en train de mourir, pendant qu'on nous dit à ce moment-là, aéroport à Goma, Bakangiango, pas de vol, pas d'atterrissage, pendant que tout le monde a bandé, on a biso, bazo taruchuru, biloko na mutu, bazo tambola, mabolo on a biso ezanase. Il y a des mamans qui meurent, il y a des enfants, il y a des parents, il y a des vieillards âgés de 80 ans qui doit chercher Yaroté les mananzete à Bandarokima. Mais je me pose la question, où est Dieu en ce moment-là, avec toutes les églises que nous avons au Congo? Nako yebisa frère papier le komoko que Zambazala jamais absent. Et ko yebisa ndeko yo azolanda ngai ko yebisa que
il faut faire confiance à Dieu dans chaque étape de ta vie. À chaque circonstance. Dans chaque circonstance, Nzamba Zali, pesa kaka confiance. Pesa confiance. Et si on encore revenir vite na likambolobi po iza mutuya mingi. Kolobake mokolo Nzamba kozala absent na Congo. En tout cas, yo nanga une minute zebele poto exister. Nzamba zo bunda bitumba mingi na Congo. Et loko nga na kosenga na Congolais tozala bomoko. Parce que esika bato baza bomoko toza ni trahison ezate ni nezate diable po akota pe kozala pasi. Au moins to banga ka lion ba léopard to banga bango. Et mokolo to kozala 20 personnes to kangami to ke liboso léopard akokima lion akokima. Ye po ye pa na bino ko diviser bino. Nde ye akangi bokima na akangi mutu moko akena mais soki boza bomoko non. Voilà, c'est juste une petite illustration pour dire que Nzamba zana biso to kolonga. Et longue ezali tokoya, c'est vrai, c'est pénible. Autres za ko vivre, mais Nzamba ko longi sa biso. To lembate ko sambela Nzambe, to lembate ko se soutenir, confiance ezala entre biso. Et to boya méfiance au Satan zo seme katikati na biso. Papimbo manini, Patrice nini, non. Boko to kozala uni, mutuma ko sakana na biso tende. Semence au diable aye nango po kake. Alors la Patrice confiance ya papi alors ne place diable azo régner pe ennemi azo régner mais so to sangani bomo koneta to sangana biso sopo to senga Nzambe bitumbe sila et sila na yango. Autre chose, je ne sais pas si je dois poser cette question, mais après je me sens obligé de poser cette question. Comment on arrive à réaliser, comment on arrive à comprendre Ngai chrétien nazo luka na ba faible fort na ngai na mwanda Nzamba zo pesa na somi mwa saka farine na tie mwa mbabola libanda na 5 heures na bimaka na sala mwa mikate bana nateka bana batanga classe mais na mwa marchandise wana dimanche na ye église epa na yo koti losambo yo mosali na Nzambe yo pasteur olobi photo seme na ko seme wana bobandi biso batu ya ba 10 000 batu ba 5 000 baya batu ya 3 000 batu ya 2 000 enfin batu ya ba 500 batu ya ba 200 ti na suka nango oyo nyonso aza na 20 ti kita na se baya nango. Est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui n'ayaki na bolingo nanga nyonso na mbongo nanga ya mikate wana mais en attendant koyoka tant bosengi bato ba 10 000 tant bosengi bato ba 100 ceux qui natali kuna na côté voisin na ngai to ndeko moko na yebi ya leki na bato 500 ils ont frustré na ngai peut-être na yaki na $5 nanga. Cette pratique dans des églises, est-ce que bibliquement c'est aussi reconnu? Merci. Na kanisi eza question moko mutuya mingi po bandeko ebele ba comprendre. Na ebi place ezo sala o passe douleur place ezali. Vous en avez raison. Au fait na église tantôt que ni photo yeba ke na oto za na ngona maboko pare ya Nzambe za na maboko na biso. Mbongo ya Nzambe. Mbongo ya Nzambe za na lola te. Ba part na yeza na maboko na biso, part ya Nzambe eza na dîme, eza na offrande, eza na offrande volontaire et puis offrande recommandée, soit forcée. Non, pas forcée. Non. C'est-à-dire mais l'église nous reconnaît que forcé pesa. Oui, wana ya forcé des amabe. Des places nazo comme. OK. Naza impatient en fait. Oui. C'est-à-dire faut no koyeba ke oyo ya Nzambe afana na ngote mezana mabomba mbongo na yena maboka ya papa papi. Alors soko pesi 10e eza part ya Nzambe. So pesi offrande eza part ya Nzambe eza na mwa ba rubrique nango ezali. Mais kosenga oyo eza en dehors ya volonté ya Nzambe wana ko moyibi. Eko moyibi. Nzambe mto Bible ya osenga ba seme mbongo otonga église.
na Bible ezana ba o batonga banda kwa nzambe ezali ba oyo batonga to na pratique oyo ya lelo to cheki tunga boya ko chambongo pona photo tonga église église on a bo tonga dans la kombona église etonga makana kombo ya mutu moko te soki na quartier na moni batongi église na kombo ya mutu wana mutu na bolandela ye c'est que eza bongo te mais église ezali peuple ya nzambe mutu atongaka église na kombona kombo église na yo yangai mon nom loue l'éternel te kombo bo signer papier cadastral ya parcelle wana mon nom loue l'éternel kombo da wana mon nom loue l'éternel kombo eza na mikanda yango wana mais kombo yango ifezala ce jour boyoka na yo lembi nao oyonde mutu a train oui bina to teka bien na kangi église nani aza na droit ya oteka mabele wana nzamba kolandelo parce que ezana ba règlement ezali ouais na lobby tango yo décider na lembi nani ata na droit ya koteka lupango fait na oloba tateka église mais parcelle wana mo wana pe ya ko déclarer que na lembi eko yaki bon olembi te admettons toza basumuki nzamba olimbisa mais toza passager soki lelo nzamba bengi yo et que ndenge zala kaka libote koti désordre to souhaiter te frère na yo oya musicien aya lobi o lupango ndeko nanga te exemple ozala problème na Noël te et puis moi c'est notre pasteur et donc exemple yo ebite makambo eleka na ba africain papa leki ou bien papa kulutu banani ba boto la bana bandako aux africains on appelle mutabando to yebani mamwande lekaka o wanga na te ata côté ki musali nzambe o sala mais to yebiao ezala di vivant boye ndako na kotonga mpona bana mais papa leki banoko wana je crois aux raison ozui exemple ya bata des ordres siko na peso exemple siko net so ba yeba lande l'église o ya Noël aye église eza kombwana peut-être aider aye baka déjà ka ko yate bon ba musu bino bokanisi bomona net église na koma ba famille mais soko yé na utaso eta l'église ko tambola boyebo eza bien leçons opesa ba ba tchaka l'église na koma ba famille qui église nde bango parfois to ko aider bango na conseil zolo ba wana ponga na yeba raté mais to comprendre yo nanya koteka mabele au cas où mabele nzamba teka te mona ba place sur église ezalaki ba buka lelo koma ba terrain ne bata désordre oui bata désordre mais on va copa famille te voilà bata désordre papi c'est ça OK de wapion tout ça on m'a capté ça na lugana au fait yo no ozo fungwa mate on a lingana kende mais est-ce que c'est obligatoire mwana ya frère Patrice lobiye pe fort moteur oui na kata famille nzamba ko benga tata bengi pe mwana pona ko saela ye wana vraiment mais na bible na ko lakso eza bongo mais soki eza bongo te osala ngo ka pona ko battre loko bongo bo nzamba confondre yo tata oza ko sala bien mais tango mwana ye désordre na désordre koti parce que nzamba za nzambe ya babenga ni ba cop so ba cop ba bengaka nzamba za muta biloko wana te nzamba za droit amebengi nzambe moko saint ndenge yo tata ozo sala na ordre soko chepe mwana nzamba bicha mwana na yo chepe na ordre c'est-à-dire ko tumba pe mwana no mbeka nzamba senge pa Abraham tumbelanga mwana mbeka c'est comme akolo bechelanga mwana na tempelo eza possible biso AWP c'est possible to comme la dimension wana que nde bolalaka olala na butu nzamba la kisio frère papi faut s'aimer nzamba la kisarabino nzamba ko la kisope na butu ke tumbelanga mwana no mbeko la mu pe na tonto ye église olobi nzamba la kisingai en tout cas faut na tumba mwana mbeka ke poni to mona ngo te oui eza na ba principe musu nzamba za ko tambola nango na ancien testament mais na moment ko banda pesa Yesu oui banda Yesu atumba mambeka mwana papi ko tumba masombeka te yo za la poso bo mwana wana pa na bino ya rasute komeka te po okomi na idée wana ndenge nini ngafolo sona mwasi no bien photo to na makako luka oyeba po oyebi ke eza na ba chroniqueur musu babige ba pesa pe bana na bango komeka te kokoma na banivana oui toyoka na mboka moso na mboka na Afrique wana so côté wana seke bayebi nzambe te komeka te yo za mwana nzambe na mo za musala na nzambe voilà na boya ka po boza déjà belenga so na bagisa misusu
Madame Ngana Zala, Wenata Larabino. Frère Patrice, ça a toujours été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mais après, on va encore changer d'étape. Que représente le cantique, la louange dans la prière? Oh Jésus. Parce qu'il y a des jours où on nous dit une journée réservée qu'à la louange. Qu'est-ce que ça représente dans la vie spirituelle? La louange, en fait, c'est... La Bible dit, notre Dieu, il siège au milieu de louanges. C'est-à-dire, un pasteur peut être là en train de prêcher. La prédication, la parole, c'est Dieu lui-même. Mais là où Dieu se repose, c'est dans la louange. C'est-à-dire, ils ont fauteuil na yepenza place à fin. D'où, mutu azo yemba yebake na simbi nzambe. Oh Jésus. Na simbi nzambe po akoyate, na simbi kiti ya nzambe. Mokonsumi ebisaki bandeko na église ke boyebi lelo so balobi ke mokonzi akosala discours na palais du peuple kuna. Alors kiti ya kofandela yo mutu kobongisa yango. Discours ne kozala na 8 heures. Yo ke no bongisa kiti l'air nini. Mosusu alobi na kolala kuna kapo na bongisaka. Ah puis voilà. C'est ça, c'est que vous devez être même à l'église. Oh, ils sont les musiciens, aux autres en retard. Pasteur azote yozo ya retard. Non, il faut comme avant. Donc, le yembo fait papi ngai, je me dis n'habite na yembe la nzambe vraiment façon na le yembo. Non mais no bon ça quitte le colo ya quitte ya nzambe moko. Quitte ne pena chango la propre. Hein? Nazo sokolango na makanisi na ngai. Nebeke na bon c'est le yembo mo kitoko po biki sabato. Ya wanta unazoyemba batu fo ba bika batu fo ba témoigner munene ya nzambe. Mutu azoyembela nzambe kozela te ozoyembela nzambe mais makanisi na yo ekoti na se ba jipe bana basi. Non. Non, okomi kuna ndenge nini? C'est-à-dire ozana makanisi mo ya bu santu. Un chantre de Dieu, makanisi les a pur. Les a pur. Donc le yembo eza na place nango yango wana moni ke même na tango bitumba ya bana Israël ya tfa nzamba zo recommander na ba soldat bocha ba yembi liboso ya ba char mais so ba beti bango munduki kasi non le yembo eza na nguya abi d'abord bango ba yemba omona même makambo sto sala ko yembela nzamba omona makambo nzamba ko changer ba donne ebele na kati na mboko na biso. Donc le yembo vraiment eza na place moko munene ya wana même yo atozo sambe olingi ko sambela yembela na nzamba ozana voix moko kitoko na yoka utie mwa nzembo moko nzambe malamu kaka na mbetu no lamuki wana ofukami sambela mingi pene ya kofukama so lamuki kofana na kiti te kiti tikela ye mbetu pe tikela ye lo yembo vraiment eza na place na yango. Frère Patrice Ngoyi Moussoko, on est pris par les temps, mais avant cela, je sais qu'on est béni par ta présence sur ce plateau. J'aimerais qu'aujourd'hui, à travers cette émission, tous ceux qui nous suivent à la maison, il y a des gens désespérés, peut-être pris par des problèmes, dépassés. Il y a des gens ces dimanches qui peut-être n'ont pas eu le courage. Il y a juste peut-être parce qu'il a peur, il est réservé. Il y a des gens ces moments qui se posent la question, est-ce que tu te commas pourquoi? Il y a des gens ces moments qui se font tellement de problèmes. J'aimerais qu'à travers cette émission ce dimanche, donner l'occasion, peut-être il y a une ou deux personnes qui vivent ces genres de réalité à travers vous, à travers cette émission, un message dans Bandekoni sur Barolanda. Oui, merci frère Papi pour l'occasion. On a seulement 2-3 minutes na Bandeko Bazolanda Ngai. Na kopesa yo Deutéronome chapitre 20 verset 1 à 4. So tangiango komona ndenge nini Nzambe ye moko azali ko annoncer libota na ye ke lobiti bolamuka bokene bitumba boke bunda bitumba ba ennemi na bino ba mite ba ennemi na bino ba telemi bazoya ko bundisa bino mais problème eza boyeba ke bazana armement moko makasi koleka ya bino. Et puis nombre na bango baza pe ebele koleka nombre ya bino mais boyoka bino ko banga bango te parce que nga Nzambe nazana bino nebi ke ba encouragement ya Nzambe sala kitoko parce que nouvelle wana tango ba yoki yango ba bangi mbala moko Nzambe lobi bo banga eloko moko te ndenge fait papier lobiao bo banga te po nga Nzambe nazana bino et puis muto azana Nzambe c'est la majorité. Bango bakoza les belé parfois
bandoki oyo bazo menacer yo kindoki na bango basali 25 ans na ngombe yo za na 18 ans basali 40 ans na sorcellerie mais yo za na 20 ans kubanga te moto aza na nzambe aishuwaka te zwa courage ozo douter même que angaya wana décembre bazo bimisanga na ndako wana programme basali mais na programme nzambe azomona yango te nzambe aza komona victoire oyo ya kopesa bana Israël malgré nombre ya ba ennemi bazaka ebele biso makanisi na biso miso ezaka na makanisi na biso mais nzambe atalaka exactitude ya likambo ezali kosalema nzambe azoyesa bango bokolonga ndenge yo pene biso yokolonga okoloba 2023 na kozala ndenge nini wana eza yo ozotala makanisi notala ba moyen ba faible moyen na yo mais nzambe azoyebisa yo okozala oyo ozokanisa wana te Congo zwa elikia twana nzambe mboka oyo todefake pa mutu te mboka oyo tokeno senga pe pa nzambe te ye moko mutu apesaki biso kimia tocha elikia na nzambe apesa biso mboka aza na biso nzambe wana akosunga biso yo mutu ozala nanga na hôpital okobika malade wana ekoboma yo te na kombo ya Yesu okobika nzambe akobikisa yo po nzambe asekwisa me mutu akufi me yo okufi nanu te za na kimia lobi lundi tozobanda misala boza na petite kozongisa mboka na biso na maboko ya nzambe yo osambelaka mingi te me zwa momesano ya kosambela so mpona mboka mpe mpona libota na bino nzambe apambola B1 apambola mokonzi na biso ya sika frère Papi Mboma DG nzambe apambola yo mingi na mosala oyo ozwi ya kopesa biso espace po ete toyeba kopesa message ya nzambe nkola apambola bino mingi merci amen frère Patrice neti nde tovandi awa cameraman to mutu mwa oti libanda ngo napusani pembeni aya yebisi yo oki mateo oza koteya bon nayebi te loba esali nango nga nano eloko te me naye nga nde nata boye naa moyibi réaction oyo ezani obenga bamaître no babenga na ye osani ezo mpenza binga naa moyibi sikoyo oyebi so bo atotala mpe déjà téléphone to ndeni nayebi na ntemba yebi so naza moyibi osani ngai na kopesa nzambe merci po mateya na tei etouche ye donc aye mpona koyiba nga te mais aye on ne sait jamais ye première chose ayebi so nanu ka eza enlever les rideaux naza moyibi suite na oyo oyebi te yo réaction oyo ezani oui ye aza moyibi nga naza mosali ya nzambe ndenge aye esprit eza katikati na ye kodomine oyo eza epa na ye yesu amataki lola wana yesu na moyibi abongolaki motema moyibi mpe akomata ne lola oui akomata lola mwasi ndumba mpe akomata lola soki abongoli motema ozokendaka yango nazotuna bapaster oyo alokuta mpe bakomata lola soki babongoli motema mpe ekuti ye na studio abongoli na motema te ozoseka nini ya naboyi na kopesa réponse tobandaka bien tozocontinue bien naboyi oh nandeni yozoseka ondiri oyebi eloko kende yo moko boni ezosekisa yo kende yo moko nini ezosekisa yo eza nzela nga na okende me yo ozoseka kende yo moko nzela wana nga kuna na okende te wapi nzela olingi okende nzela nini nzela nini oyebi yo moko ndiye mutu asali opération bato bavandi baozela bango nyonso yo monaka te na hôpital so mutu basali opération bafamille nyonso bavandaka avant bandolia bazelaka eloko moko naoyeba te likambo zolo jour okutana na famille basali opération nde oyeba nzela oyo ozolinga tokende ça a toujours été un plaisir de marquer cette ambiance. Oh, c'est qui m'a cassé. Oh, la comment la Yesu ko seka oyo et là vraiment pour le coup mon nzambe. Oui, nga mo be makamtu na loba. Et uta wapi? En tout cas vraiment oh, en tout cas yo mambo hôpital et uti wapi? Ata yo mo. Ah papi. Yo pe okoza pe muninga sala album sombi. Somba pe album bandeko. Oui, bon à encourager. Net passer Denis Lessa ça l'appelle bon mon somba. Oh. Dans le studio. Mais yo le kamuna Denis Lessa ça ni. Non non. Yo ndenyo yebi que ça problème te na lobby. Oh non, les informations de ça en studio de ça l'album ne pétage. Au so yogi extrait.
Elle a évité. Un grand merci à vous tous qui nous suivez. Clin d'œil spécial à Yannick Nzonde. Bonjour et bon dimanche à toi, mon gars sûr. Merci à Trésor Simbi et pourquoi ne pas dire un grand merci au vainqueur de tous les dangers, Maître Hugues Ekapouloussi. Bonjour, bon dimanche à toi. Un grand merci comme ça à Simo Ikamba, 3 fois président. Merci à Ibra Force, boss Ibra du côté de Lemba. Un grand merci comme ça à Jérimou Sami Kunza depuis Lubumbashi. Un grand merci à Patrick Salif, Patrick Tshisekedi, je te dis, un des spécial mon ami. Et merci comme ça à vous tous qui nous avez suivis. Jacques Mbouania, merci de tout cœur. Alors, est-ce qu'on peut bénéficier à moi, quelque chose qui te vient pour ces dimanches? On a fêté bon anniversaire, on a un peu bon anniversaire, on a bien Diane Balebela, bon anniversaire, et Yannick Chibamba. Patrice, oui. Quelque chose qui te vient à cœur? Je vous envoie mes salutations dans le nom de Jésus. Je salue tous mes bien-aimés dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Le Seigneur nous demandait la communion fraternelle. Jésus nous demandait l'amour du prochain. Ainsi arrêtons les querelles, car bientôt le roi des rois vient. Arrêtons les divisions pour accueillir Jésus-Christ dans les airs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Bonjour. Bonjour. Nous allons nous lever. Oui. Bon anniversaire à Nathalie Moadi Akmar. Nous étions absents, mais j'espère que ça s'est bien passé. Il fallait toujours se rattraper. Bon anniversaire à vous et bon anniversaire. Yodo raisonner au bêta stade de martyr de. Eza stade batno so beta ka so ngonge ko kito beta. Amen. Amen. Mais ndenge ezara na mulier na bino. Ezape na bateau bataba chargé de discipline que mosel na nzambe moko azo baby sa image na biso ata boye botindele bateau na ba redresser. Tozana ba règlement intérieur na biso to bengaka mutu aye to solo na yena maloba nzambe. Je crois c'est ça. À moins que la mutu moko alinga correction te akimi biso. Mais so ite ba ya. Bazape ba obakimaka. Ba obako éviter na musika. Comment vous faites après quand il y a de telles réactions? Non, tu vas nous tungiser katia koya. Et que soit na mato iti après aye. Au cancer tu remets na télévision pour tout sambouisa. Non non. Comment vous réagissez quand vous regardez la télé bomoni bandeko misusu au pe bazo swana menanzela ya ba réseau na TV. Dans au vanda ça te dit quoi? Oui, en tout cas et ça la biso et sengoté. Si tu es pas na biso c'est vraiment interdit. Interdit vraiment comme un musicien chrétien tellement à kinde koloba mabe contre yaya ton de connait na télévision non kuna ezali place mo ya ba compte rendre te biso za na bible to za na ba mikolo okoye pa na bango to bengi pe mokolo wana noko sala boye boye te moi na nzambe musicien chrétien o ya akomi na ba niveau na za païen toko yebseke vraiment za socio ya biso te. C'est pourquoi il faut uzana ba carte. Ba carte de membre ezali po ezana batsu basala buzoba balobi musicien chrétien to loba botuna yeso kaza na carte ya membre bazali ezana batsu ba rater musique mukili ba rater musique mo ya koyembela ba madesu ba nini abi bona keno yema musique nzambe po kuna ezo kende bien mais yaka kota na ba discipline nzamba osenga biso na bible. Je crois c'est ça. C'est ça, nous allons clôturer cette émission. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Clin spécial à ma maman chérie, maman Rose Mboma. Clin spécial à toi. À toute ma famille, je vous dis un grand merci d'avoir été toujours là pour moi, ma femme, mes enfants, tout le monde. Que Dieu vous bénisse là où vous suivez cette émission. Nous allons clôturer cette émission. Maintenant, dans Tiko Siko, il y a je vais juste demander un service. Dernièrement, il n'y a plus rien à cacher. Nous savons qui sont en train de nous agresser. Si autant tu fouka maka, par exemple, nous avons agressé, nous avons laquelle m'a bé, et frère Patrice.
non sambela na senga nzambe nini neti na place wana alimbisa yo to na senga nzambe a protéger ngai mais mabe wana ezongela yo moko. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. J'aimerais te laisser sur ce plateau otika mboko na maboko nzambe et que nos dirigeants basoient conscience parce qu'à chaque fois si nous devons comprendre que biso a to bimina yo to tambola bien wa maintenant na bande communauté baso souffrir. Je pense que le Congo, nous avons besoin de la conscience aussi. Amen. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour nous. Je vais te laisser sur ce plateau. Moi, je te dis merci. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup. Zami Ouvanda Tingé, Aïga Diabamvula Mingi, ils sont à ma mère, moi, mon kiongi, nagi lebu taki. Ah, on a été. On va dire, oui, kiongi, qui lebu. On va tous comprendre les thèmes. Nous avons déjà 3 pièces. Maman Esther, bon dimanche. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous retrouve prochainement. Merci. En tout cas, un grand merci. Merci. Allez, merci à Dax, Junior, Michel. Au revoir. Merci beaucoup. Merci mingi na libota na Nzambe parce que totiki Nzambe te. Message muke na kuuzana yango. Le basengi par rapport à message oyo mokonzi na mboka uti kopesa biso ezala boko lendisa bana na Nzambe ke mwana na Nzambe andima ke shekite Nzamba longisa kaka biso pona ba konzi na biso Nzambe mutapesi biso bino pe apesi bino biso bibelo bifoto to sabino to kosenga kai pa na bino ke héritage ya kitoko oyo mokonzi ya kotika to politicien autorité ya kotika na peuple na ye za ko souffrir pour na peuple na ye des cadeaux ya kitoko o souffrir pour na peuple no pour peuple na zala malamu e ko senga na libota na Nzambe ke mwana na Nzambe congolais moto ya azana mulimu na Nzambe avivaka na consigne te ma vivaka na conscience. Faut conscience ezala katikati na biso koyeba kaka ke likamu nazo sala est-ce que eza malamu to eza mabe soki eza mabe natiki c'est que conscience na ngai esali mwana Nzambe faut vivre na conscience koyeba ke na moment toza to na mboka mosusu te mboka kaya Nzambe apesi biso pe kosenga losambo na ngai eza ke Nzambe atia kimia entre biso na ba voisin na biso kimia ezala Nzamba simba mitema na bango koyeba ke kotungisa muninga ezali bien te acha biso kimia to na posa to pesa na mbote ya esengo mbote ya kimia bitumbeza la soste na kati na mboka na biso Nzamba cha kimia pe na osambela pona mboka na biso Nzambe na bikamwa na spéciaux sous merci na yibike banda kala bande poko ya tata Mobutu na bondela pona mboka oyo na yemba banzembo pona mboka oyo ezaki lokola losambo Nzambe tata batela ekolo à l'époque batela Zaïre lelo eza batela Congo nkolo simba mboka na biso simba bika mboka na biso na ngonga oto zali yawe maya miso ezali kolela bana bazotanga na ngamu mususu na kote mususu ya esi bana bazokota bakelasi te pona bitumba pasi ekoti na kati na mitema na biso cette fois-ci Nzambe tomona loboko na yo yokela biso mawa to na poso cha kimia na mboka na biso na kolela o ekoti kukufa o ekoti Nzambe tata simba pe mitema ya bandeko na biso noso ba voisin bayeba ke voisin na voisin mutu moko te asenga ke azala voisin ya muninga eza yonde Nzambe cha biso tozala ba voisin diable akosa biso te poti mukolo yo kozonga Nzambe oya ko déplacer mboka na ye po akero cha kote musu akozala te to na posa tozala bandeko kimia eumela katikati na mboka na biso eumela na est eumela na ba voisin na biso nyonso bolingo ya solo ezonga na kombo nezo Kristo amen.